Salut partout dans le monde entier, vous tous qui êtes en train de me suivre en ce net moment. Quant à moi, le vôtre, humble serviteur Pichankim, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours au four au moulin, rien que pour vous servir. Pour vous servir, c'est mon devoir de vous informer. Voilà, aujourd'hui, nous sommes ici à l'aéroport international des Charles de Gaulle. Pourquoi l'aéroport international? Donc, en fait, voilà, les lots pour nous monopoliser parole et ça bongo retour il y a Jérémy Chabani artiste na bino obolingaka ma chérie maman langaye o ana top en actualité o ayaki awawa na Paris azonga kikin tout le monde est sur Paris maintenant le banon mingité je tiens déjà à dire bonjour à Jérémy Chabani bonjour. Bonjour, bah, journaliste, on a un problème. Nous sommes au lobby, voilà. Bonjour, en tout cas, je vous salue. Jérémy, uzunga kina kini, baninga badaki na tournée, yozunga ki mbangu, izaki no dia quoi pour batumsu bakamwe, atiki baninga yaki ibwe contre zalaki nanu, boyaki apo na ba événement. Mais il y a aussi ça qui n'ont été ok na Suisse ba manka qui ezaki dit à quoi déjà ba fan nanga Suisse bolimbi ici donc to récupérer en haut ezako te ke na tika ba ninga na kei yo mo cholo ba bien ezali likambo contrat donc so na kenda qui c'est que contrat est Suisse na zala na ngote ah bon donc voilà. Et puis nazonga kin diverté donc solo là qui na équipe mobimba ya Baya Record par rapport ya kozonga nanga nazaki na contrat moko déjà nazwaki na Brazzaville ya date wana donc j'étais obligé ya kozonga na silani na bango après nde na yo ozonga pour na contrat Belgique voilà ne olobi contrat zaki te mozaki na affiche et puis koya na bino ezaki boyeba ke bosa la tournée oui mais déjà affiche tout ça là ka affiche moko ouais. Donc biso nyonso na ba événement nyonso tondo sala ka affiche moko so tali même leader à Miss na Suisse azaki te mais azaki na affiche oui ba to pe ba ka moi ki ba mona ki leader à Miss mais c'est un problème de contrat c'est un problème de contrat ezaki tournage te ezaki contrat ya spectacle donc so okepe na contrat ya okepe na affiche à Belgique elonga leader à Miss ezalaki mais contrat Belgique a signé été. Donc c'est un problème de contrat, donc voilà. Mais sinon, il s'en a plaisir, les roloba, problème à contrat. Les lots art au bateau, bando benga bateau maboke. Le format total, non, premièrement, je tiens déjà, il y a qu'à féliciter l'équipe Mobimba, Ndebozaki, on en affiche, il y a qu'à remplir des salles locales, théâtre de Maribel, en plus des jours. Nde olobima kamba contrat le open théâtre bato maboke nde babenga bino bokomi ko signer ba contrat bokomi ko ya ko remplir ba salle mythique o tamsusu ba artiste musu pe ba ko sala ngote premièrement l'air bo betaki na spectacle wana isala ki on ndeni parce que ezaki pour la première fois en plus na kate déjà j'ai dit un grand merci à Soulé Kaouka par Zouzou un grand merci à Baya Record Mobimba là je vois Hervé Sono faire gagner la merveille son azongi na ndenge na biso ba artiste un grand merci à Ron Siakoukel il a été vraiment fort na encadrement et puis na ba souci à marambo belé merci na vie de loin le président merci na phénomène et Sobé président Mimika Bongo Aïda toute l'équipe tozaki vraiment wana to chai maboko biso nyonso to sala communication tant tout le monde ça les tondi to ga bien tout le monde est combien ba to linga biso et ana bilo mususu c'est parce que chance et ça m'a pour na biso te ba mécène ba producteur plus ba tala kaka ba musicien plus ba tala kaka ba musicien or il y a aussi des comédiens oyo baza aimer na ba espace mo boye o non bazo chance au commenter peut-être so Soulé Kaouka intervenant qui na ba carrière na biso te na ba parcours na biso te comme sous ton tout le monde a pu porter une manière au bande ko belé ba mona pour ba te belé za la kaka moi si moi bengi et à ke poto libela voilà pourquoi mutu nyonso anoy baka que Jérémy ozonga te et mimi akimi ya solo et pas ni po déjà et lokwane kota ba tuna mutu comédien so ga e poto azonga na pasi pour ayaka poto na ba difficulté aye poto na po ateki mutuka na ye aye poto po mobali moko ayaki azui yake na ye po mwasi moko ayaki azui yake na ye après beaucoup moko basango. Or nous quand même on a eu cette grâce là pour ne pas dire la chance on a eu cette grâce là il y a Soulé Kaouka par Zouzou abimi na ba vie na biso na ba carrière na biso amemi biso poto donc amemi biso musala apesi biso chance et puis ye monda zawana ache maboko na mutute et après ba événement nyonso ache vraiment maboko na poche. Ah bon? C'est-à-dire mam nyonso eleki ndenge abandai ko kanisela
kutu au-delà ya ndenge bando okanisela. Donc histoire na biso na équipe de rêve wana mobimba. Et ça, histoire à Jésus m'a surpris. Ah bon, Jésus m'a surpris. Là, j'en profite à saluer Pasteur Messi Mbala et puis Papa Chiquito, Papa Paradis. Mais sinon, par rapport, il y a tourné haut, parce que déjà, vous excusez, donc, allez-y comprendre, tout aller en direct. Sinon, Hollande Bisso, tourner et l'équipe bien. Très, très kitoko. Tourner l'équipe très, très kitoko. Donc, je ne crois pas que Moutoumoro a regretté par rapport. Regret zate parce que tu comprenais que le mot tu es qui musala. Donc mutu kanga ikwena ye par rapport ya ninga ile musala. Donc il y a divers et bando zangate parce que toi ba ime Mimi déjà aza camarade nanga, Aïda c'est ma petite sœur, Mobi qui c'est camarade nanga, Junior 6 fois donc camarade nanga, écoute camarade nanga ya kala penza donc il y a kala. Donc Junior 6 fois camarade nanga, elle a divers tout ça li divers toi aza matumbo limoko Mobi qui c'est au sakanate. Mais ça s'est passé comment l'équipe là, comment on a bien soboyaki, bato na ba différentes familles, na banda ko différents, oui beaucoup tani siko. Biso de na ba Mobi qui c'est toi na moins expérience parce que tout vient d'aider par président Vidéloin. Ah oui. Déjà. Et puis Mobi qui si déjà de son coin, il est là à quoi il a coutume bino bovandi, bino nyonso en famille bo seka à kotika bi na linga ba hypocrite. Oh. Moi bino so beaucoup. Mais c'est nini non. So azongi bolingwa mbebo na koka ngote. Mais nini garçon, sans la maîtrise na été. Oko comme un peu mal à l'aise non mais c'est un bon monsieur, c'est un bon gars. Donc ton nom va bien, Ronce ya kolanda français on a été. Mutama tout molimo yo sala. Président phénomène on va ndaka boye moi bandu ganga. Macharu! Donc donc ambiance à tout cas bien au tiraillement au débat inutile banini et ça li kozala te. Pendant tant nous sommes l'élection ensemble un mois ndambu donc c'est pas facile. Surtout que na baba na mususu ya papa moko maman moko na un mois surtout pe ba bundi ba soigner. Biso sko to beke mutazo encadrer biso eza Ronsia. Dans président phénomène ayaka vandi. Alors la Ronsia bi c'est président te président bongote. Donc, tu as na place. Donc, en tout cas, tu as passé un bon moment ensemble. Voilà pourquoi nous avons dit que nous surtout comme on a dit que et on a mis au non, voilà, on défendait trop la biso. Mais sinon, les Robert Solo, président Charlie Vidéloin, non, PCP Bambote, Léo Zara fier, Babinga, Jérémy artiste, tout le monde a Vidéloin. En tout cas, nous avons fier, Babinga, moi, on a papa tout. Parce que avant tout vient de dire dans une place na utaki. C'est que son lobby na linga ba benga moi na président vidéo dans no beta mutu na bande na elibaku. Son na bina beta tolo ka na président vidéo dans président Elomba oyoka pasi. Son na bina beta tolo na président Elombe Belvi Kandi oyoka pasi. Donc na linga ba benga moi na ba papa nyonso ya ba mama nyonso leki ya ba yaya nyonso. Ba yaya nyonso bazala nanga bien na za leki na bango. Ba papa nyonso bazala nanga bien na ba mama na moi na bango. Baninga nyonso bazana bien na muninga na bango mais ils aura bien pour nanga na kati histoire nanga na lobake non j'ai été chez le président Vidéloin gloire on a eu aller le pour le lot de balobaka donc apprécier l'homme à son époque le lot Jérémy on ça l'époque naé au batulelo à se mettre d'accord na bango batoué bagolo baké toye événement pour na Jérémy toyate pour na Jérémy azate le lot au ça l'époque na yo tom suba bi couronne on a to fleur on ko bois quand on a nani. En tout cas, na obwa kilango batu nyonso o ba contribuer na parcours na ngai. Batu nyonso ba contribuer na carrière na nga na obwa kilango flair wana. Parce que mutaya na nga mutachanga na YouTube et la Belvi Kandi que je salue la patrona ba respect en tout cas et Kevin Sydney a pesanga coup de pouce Naomi Barcelone malgré depuis to poto to tskel ko monoté so pour éviter biso et to éviter. Donc to tskel ko monoté. On a fait la question émission. Tu l'as retrouvé à bon parce que on a un camarade. Barcelone a camarade. Barcelone va siéger. Nangana ya wana. Na TikTok tout le monde na. Donc yambi mimite yambi Jérémy. Barcelone a pesanga coup de pouce. Mimi Kabea, Papa Koé. Donc batu au fona couronné baza tellement ébélé voilà pourquoi na lobby couronne wana tozong songo pa nzambe puis batu wana nyonso batikala lebisi bango merci. Donc so Belvia qui nanga na YouTube te Tom Subato na nyoso pe benge ba mona ngate po ba benganga. Yo pe ndiko kota makambo ya Belvina sila te. Kokota ba bazana makambo. Ah? Bazana makambo. Te nambo équipe kabona ka. Comme mana mama te. Équipe kabona kasi la yo tangi to yo ki kombo. Non. Belvi Kandi c'est ma sœur.
Sila Bisalou, c'est ma sœur Bekam. Ah, ok. Donc, ma sœur Nanga. Donc, na ndenge ya boulot, Belleville quand yaza maman Nanga, Sila Bisalou a sa source d'inspiration Nanga. Ok. Na kota na babilo wana te ya bakemander. Ko kota sanga na maman wana te. Omoni ke imer na nge baby. En passant l'air na yo ki ka utangi ba. Omoni ke imer na nge baby. Na moni utangi yango te. Éviter. Imer na nge baby. Na linga kota na maman wana te ke mutu ya mutu. Non non. Bango mibale na nenga Simba, ce sont mes grandes sœurs. Ok, kasi l'air de oloba bon. Oui, bango mibale, ce sont mes grandes sœurs. Na nenga musala, Sila Bisalou, aza source d'inspiration nanga. Natala raye pour na s'inspirer. Vous comprendre? Belleville Kondi, aza maman nanga mutazwanga bimisanga yewana. Donc ça s'arrête là. Comme on a blo monter les abakouk ba soutenanga ba benganga oncle, famille bota ba benganga mwana. Donc c'est ça. Na sola bien na dina na la douce na Ursule Pechanga. Na sola bien na batu nyonso. Na batu nyonso so ba bengi okendo participer. Yebisanga yi na kenda ba filmer tout. Okenda batu nyonso. Tout. OK. Tout. Ah, soki bongo c'est bon. Soki te za bongo. Soki bongo c'est bon. Voilà. Ba la biso, j'espère qu'il va contredire biso te le seul unique le véritable coach ya Willy Moucheni Djedzo la London City chez Son Zembele Voama JM Boda président il y a 91. Jérémy Chabani na habité Tara na Ozoyo awa na kati aéroport là ozonga na opé Mboka Congo République démocratique du Congo. Là j'en profite aussi à saluer et dire l'excellence babi Kinshasa na maboko. J'espère que makambo bien ko sala matro ya Mboka to mona évolution parce que congolais nyonso za fier soit za na Mboka na e. Là ozokende na okini mais pourquoi au précipiter aux élus ozonga nzela monti na baninga boyaki nzela moko ozonga ekino ye ozongi lisusu ezadi à quoi première ezadi ozoluka polémique parce que zela voilà pardon je te laisse parce que déjà oya toyaki nzela monte ronsi yana mobikisi bayaki liboso on est avec équipe d'avance bonga personne naza équipe d'avance yenenga kini ezala ke ngande de yana bimaki na yekoya pour na retour les 5 places ezalaki sauté Air France eza ya biso te eza ya bakolo nango donc na oyebisa bango te ke biso toyaki nzela mo photo zonga banda poto na économie okomi ka muta business class on dirait Jérémy Mwambango 3 azowele la carrière yango miye wana président ya groupe merci nakei peut-être solo la bato baotala biso parce que profondeur et bien la profondeur Soule Kauka nous a acheté les billets apesi biso business et apesi biso visa tu vois tolali tolamuki na ngina ya poto Vanessa Batuz ma copine abi faut ozonga na business class tolali tolamuki boye il faut ozonga sous Congo na business class des fois na carrière ka robandisi ka ba billet business dia total ba 3000 quelques points niveau ga 7000 déjà tala no wana tipozaki déjà siko na lobi non kasi te koya boye déjà oya boye bato oboka mbongo te ba mona Jérémy Bami bientôt sala mamu ya tolobela événement ndenge leki comment kota na mamu mususu olinde to ba bongo ba otala yango ba via star eza déjà étalé ba otala yo Jérémy yango nini kaka ba mituka cher ba musu ba Jérémy so bilu pangu ta olela ba voiture yango nini kaka yo pe to bengo comédien patron to nani comment ni to pe ça. Comment on a Jérémy Chabani, l'homme de l'évangile, level 5 étoiles. 5 étoiles. VIP. Les chouchous de Nana. Ah bon? Donc, comment on a comment on a Nana va péter dans la va péter maintenant. Ah, non, mais ça ira bien. On va péter là. Aigle de sa génération. Aigle. Nengue mam Cécile Abisalou que j'ai sali ma soeur, je t'aime beaucoup. Azara Aigle. Il y a génération nae. Ngape naza Aigle et génération donc parce que à la source d'inspiration. Ah bon? Nyonso asala ya bien à préférer à Kolanda donc c'est ça. Ah mais si de ça la bien là on a beau théâtre et futa ba comédien ba sala o nyonso batu bandoka ni sabino tom susu bato maboke kombo na ezali ba kombo mo net ezala ngoti lelo net ba bato maboke silango bato te bato maboke bravo soki ne oye na Europe otalibwe elo ni o tom si yoko kanisa pe o ya poto moni oza déjà en production mon à Dubaï na il y a JS production o me wape groupe na yo ouais ah bon ils ont les contient bat ba la biso les 15 tozana les 15 tozana de irawana na boîte de nuit matongé pas maman Chimène na papa Charlie les 16 tozana bateau donc les 16 na bateau c'est 100 dirhams et
Les 15, je crois, c'est 50 dirhams. Hein? 50 dirhams, tout ça na boîte de nuit, ma tongue, pas maman Chimène, na papa Charlie. Donc voilà. Donc voilà. On est la production et JS Production. Après, Dubaï, ils sont au Zongi, juillet. Les 6 juillet, nous avons un bateau, dans Brazzaville. Les 10 août, nous avons un instant de rire dans Point Noir. Dans Point Noir. Donc, programme, tout ça, dans Ah oui. Mais là, il y a tout en Europe. Ils ont envisagé Nini. Tant que vous avez un spectacle. Voilà pourquoi, Excellence, vous voulez que mais ils ne sont pas bien qu'ils ont un marché, il y a belé. Je crois bientôt, on va annoncer que nous avons 10 dates à Calais. Ah bon? En Europe. Wana kaka na groupe nde bozali boy. Na moni retour na bino pe awa o yango na obimisa calendrier za le 23 na showbuzz. Roncia Koukel et ses potes. Événements en showbuzz. Donc tous à la wana tous le 23 juin, c'est ça? Le 23 juin oui. Ah OK. Donc tous à la wana. Biso pe presque tombeli bino ba bonne chance donc mais boy ya pit. Balinga sogi tous 8 ans tous ala mais déjà auto sala déjà par na biso donc ba nyonso balinga ka groupe Schengen to seka. Ende botala bango awa si go retour na bango na Kinshasa ils abongo le 23 juin donc voilà na showbiz boso mbaba chike na bino li billetterie mais wana eza kaka Schengen to sekate eza Koukel et ses potes ah donc ils ont le quoi Roncia na baninga na ah yango na moni président Pierrot Ndombasi na moni pe Séraphin donc voilà na moni équipe mobimba pe zali awa donc voilà Jérémy Chabani Tom Bama Chéri batu ba otala yo Bama Chéri na linga bino mingi merci na Bama Chéri à Paris à France merci na Bama Chéri à Bruxelles na Belgique ba maman Matongé ba maman Château Rouge nazaki vraiment marqué et puis naza marqué ti lelo et on appelle ça une promesse na lobby mutu nyonso à côté spectacle à Belgique na bengse na kin ayo tourner ba gag. On dirait que c'est bien en Belgique, Makassi Mboka. Oui, c'est bien en Belgique, Makassi Tendo Lobby. C'est bien en Europe, Mobimba, où Bayambi biso bien. Parce que Basangomsu Toyo Kaka, to cancela Batuma BT. Batumso, na poto, Batu Lolendo, Bana Paris. Nzoka Lokuta, Bayambi biso très bien. Na très longtemps, Naomi tout dans ce que Bato va finir biso dans les commentaires et Arabanani. Pour notre très longtemps, nous à Paris, à Fingayo, les Kaboeta, écoutez. Tout le monde. Donc, Naomi tout na Bato va finir biso dans la page Facebook, Bautara Wapi. Ok. Parce que on dirait Moussa Nabiso en gros va se mettre d'accord nango. OK. Vraiment tous a flatté pour que tala na kata salle munene na zo un exemple ya Marie Belle. Salle wana munene wana bato batondi na koti na lobi ku te na chebo bazongzi ou mende ko nanga zaleka moko Junior Gabana. Donc bato nyonso bazaki wana ba fan. Alors na osenga na biso pe ba communauté tous en respect na ba fan. OK. Ba bato moko te tous en respect na bango. Voilà. Na comprendre pourquoi si la bisalu abine la raba ba coupe na ye Bellevue kan ya yembelaka ba famille bota na ye dinana abinelaka ba dinashu na ye peshanga ayembela ba peshalov na ye donc ba yebi importance ba fan na vie na bango voilà pourquoi ngape j'ai fait appel na ba héros na ba héroïne nyonso o nyonso za héros merci boza très important na ba vie na biso mais sinon Jérémy Chabani ngana okabwa na calamité mais na ozala hypocrite na ko bomba pété o déranger toile o salami o monani j'étais surpris là ba obenga ngai ke na événement Jérémy bakutanaki na ene na ye en Suluzolo au Parobeta déjà si je me trompe pas le 13 juillet dans le théâtre de gymnase Maribel. Oh, il n'y a pas un événement, il y a beaucoup d'années, et tant qu'artiste, on dirait aux acquis mécontents, on dirait, balobi, donc pose la claire au bêta qui est cara. L'été 12, au moni, Tom Soussou, Ndekonayo, mon coboué, il y a théâtre, pour nani, il y a tellement beau tété, vous avez un problème, ce qui est problème en Wezanine, pour battre des petits condamnés. Na bandela tant que vous avez question en te bah ma chérie nyonso na pesi bino mbote donc merci vous avez été vraiment à la hauteur pour la biso ba comédien na bino ngayo na ozonga na linga ba famille balinga ko mingi là siko batali olobe lokwa na bato balinga yeba kaka kokotsa bato na ba polémique mo ezanga mutu na makolo. Mais monsieur Koti polémique c'est pas bien Moussala na monsieur ko avancer té
Ans nous la blessé. Bon zong sanga na mambo moko boy e ko contribuer na ngote na ba carrière na biso. Te meso Nathalie Léo bana na oya. Botika makambo wana. To moni bana no groupe aleki basiliki problème yango ezalaki nini wana c'est boy de biso ki biso to koti na biso te kasi yango to lingi to tuna so mais to metali solo ma sule ka uka selma ma ya minene alongoli ba comédien ba yo prester manga photo lo yango wana solo yango et puis na suka faut to remercier vraiment sule ka uka na o asali ezala continuel quoi ba internaute botika na mino bolanda na mino ba mamwana te bolanda na mino mamwana te yango tende biso photo elaka bino bino bozela tolambela bino polémique te bozela Jérémie alambela bino gag bolia yango c'est fini bozela Jérémie asala ba film ba Kevin Sidney ba koma ba sala ba film c'est ça ba mo boye mbote mais soki to yoka ki bongo soki tamsu balobi ke yo sepela na réaction te en luzola de kala TV batuni Jérémie Chabani alobi ke yebi ete wana ndenge ba comédien no biso te biso ba journaliste te rolo makambo wana te biso pe to lingi bo moko na théâtre kasi to lobi on point te so ezali kamwe déranger toi faut to lo bato tourna to zo après éclaircissement na yo so sepela to ko lo ah papa bana no balobi ezanga te makam na oloba bato bamona na internet bana no balekani balobi ke comme tout ce gros à revanche yo po zongisi pona ans aloba ke ayebi yo te na ndeko na yo to petit frère na yo exaucé c'est ça vrai ou faux vrai ou faux on dirait dérangé, ouais. Ah, on problème à monter mon bon. On avait déjà répondu sur ça. Tout cela, et pas Willy Kaembe. Tout cela de Mambo. On ne peut pas revenir dans Mambo. Ça ne contribue même pas. Il y aura si ban Mambo, bah Fanny Pia Bota la YouTube boss et la Tolo Mambo Toloba. N'galingana même Kabozaki na toi. Biso dans le problème. Biso presque aux awana. Mama ya Roloba Mambo ezalaka. Autant na moment na ngote. So likamse likamboza to bomba so likamboza ici là tolo ba mambo oyo sule ka uka sali mambo biso to Europe ya biso to souhaiter bo moko kande bolobaka entre ba yo na ba frère na yo to mona ba artiste belé ba yambi bino ah j'espère que ba ndiko no ba comédien belé ba yambi ah au sepel ba ndiko na belé ba yambi ngai ba président Mike la Duchesse ba yambi nga oh ya Mimi Kutu président Mimi Bambo de tous les temps de tous les jours président Devos Moussoba président Bobo Manoka les rois Salomon président Zigné aux 8 ans au monde en athée président de Londres P na comment il Suisse au monde anité donc tous qui vraiment dans l'ambiance merci beaucoup vraiment comme na biso na suka mais binonde boye to mona ki opposa ki pas sous les ka ou kala ozonga ki ozaki na bandeko na comédien j'espère que na sili salanga wana bango pe bazoya ce qu'on a porte-parole à Moutoutin c'est là bango baroya qui on a ba photo na bandeko na yo tant que on a problème nini pour te moner ba posta qui tant que cuisine nini cuisine interne c'est ça cuisine interne c'est ça cuisine interne même ya biso bo mona ba photo mais boyaki koyoka tant to ba commence déjà mirele na ngala auto na bongo promotion kala te bino mtu OK no tia ba tu bino mtu bo senga yo na mobiki si mtu bo sengi la ba tu pas soule ouais mais mai so ba memi na ni te se geza yo biso donc lokwa nga ko mona nga Jérémie Chabani kauka mobiki si kauka donc c'est que biso ba tout ça moi mais so biso peut to ça ba comédien donc c'est que tout dépend de soule kauka parce que laisse-moi te dire aujourd'hui ceux qui kokende ya tout ça ne dépendait que de nous ou soit de moi par exemple Gatouzo ngati kalate Fanny Katale ngati kalate vous comprendre mais comme ça ne dépend pas de biso voilà pourquoi ozomona ke mutu na mutu oya kuna na ndenge na ye mutu mto ya na ndenge na ye wana za mamu nzambe moko yebi nini ya tena kati ya excellence sule kauka po abenga ba comédien azo benga wana voilà bongo leader a Miss kasi aseni nani ataki na kati ya liste ya makamla bino mais wana faut tout na ba organisateur so to tuni leader a Miss bozala na poto kati yo po bozaki na mikolo yo to na leader a Miss oui c'est mon ami tozala na ye na kini tozala na ye bien na poto en tout cas zali nanga bien na sali ba course tout na ye na mutuka na ye sans aibisangata presse fais ça $10 tout chaque carburant. OK. Vous comprenez? C'est la famille. Donc c'est vraiment une famille. Mais coach leader à Miss na yebi te ngai na zaki organisateur te.
Donc on il faut retourner à Rancia, il faut retourner à Bayard Record, donc Hervé Sono, faire gagner la merveille. Donc bandeko ba olela lela ba on a combo na bino balela ba on a combo na bino te. Te balela te pour ani, faut balela. Faut balela na combo na bino. Ouais mais Dieu il est Dieu, il a besoin de notre pardon. Tant on lobi mabe pour na mutu na suka tant on yo ba vérité, faut ebisa nzambe limbisanga. Balela te pour ani. Frère na yo pe un décor wa uta bu sa mwana na ye. Ouais nazaki na matanga. Ozaki na matanga. Ah bon? Ah OK, ça lui bien. Donc yo zeleka vidéo nde na matanga. Te poto moni décor c'est mon ami. Tolala ni mbetu moko. Ouais. Ndaku moko mbetu moko décor. Décor il c'est mon ami. Bébé o akewana. Paix à son âme. Rancia. Komba Rancia continue. Rancia. Donc aza mwana abotami nga na yebi décor ayebi. Donc poser la rate au mon avis to kenda sa matalana te. Donc nga na kendaki ko compatir nan de konanga parce que na yebi mwana naissance ya bébé wana. Maka mususu ezoloba bato ba yebi vérité ba biso ba oyoyo to yebi na biso o to yebi. Donc j'étais allé na moni camarade nanga na posta qui est na ba plateforme nanga. C'est mon ami. Ah OK. C'est mon ami donc je crois bino bozela kaka. Botala arrivé à Jérémy Chaban. Voilà, il s'appelle Jérémy Chabani. Tozalaki nae vraiment na kosenga merci beaucoup na Magem Congo et puis na Bayard Record na nyonso bosali pour na artiste biso pe presse né na FCM nous na bango du début jusqu'à la fin. Moi j'ai dit un grand merci na Bayard Record, Magem Congo, excellent Soulé Kaouka, Hervé Sono, faire gagner la merveille et j'ai dit aussi un grand merci na bandeko nyonso tozalaki na bango na musala, un grand merci na Junior Sifamobi qui s'y rend à Koukel, Aïda Kapilas, Mimika Bongo, président Isobena, président vu de loin. En tout cas, un grand merci à vous, leader ami ici. Un grand merci à toi pour des services rendus donc et marqués. Naebi ke na ozong sango, mais na ba façon oyo yo PC lingate. Ngapena na bandingi na ngana on remercier. Voilà. Voilà, les lobos. Merci beaucoup. En tout cas, bozaki na biso to ke Belgique, to na bino. Ouais. Malgré le côté libala na Belgique. Bino bolobaka mamba bakis. Tant on est ici, il y a article na Belgique à côté libala. Ah bon? So longo les locaux. On va pour nous article on pona uk ya bon. Ya bon. Ba otala biso Freddy Poutou Bambote belé na yo, Frank Poutou restaurant FM Chigito Papa Paradis, restaurant Paradis secret, Jérémy Chabani yo azongi na ye. Donc naebi ke Glodinga nous à bientôt réalisateur patron zéro trahison. Mais Fanny Katalea, Gattuso, Chiquito, vraiment parce que Chiquito Papa Paradis peut boire qu'il a gagné. Chiquito Papa Paradis, Diezola malgré nga na l'équipe. Diezola London. Il y a tout attend à Kinelanda, il y a Rataranangote, mais Jérémy Chaban il contrat la bino Sili, le Patrick Bekam a obéi le 29 juin na Kati à Genève. Est-ce que Bako Ben Sabino pour battre bander ko se déranger que bino Bozaka et Azadja na équipe à Bengisi. Tout peut ça. Maintenant si c'était le Bako qu'on rajouter Salut. Voilà artiste yo. On est en pleine émission, s'il vous plaît. Ouais, voilà. J'ai là qu'à citer, voilà, allez-y comprendre. Voilà, allez-y comprendre. Les lots. Ozoï qui chasse papa. On appelle un okende. Ah, ok. Voilà. Les lots plus rose parce que nous avons artistes que vous F victime nous artistes profali tant que vous conseil monsieur Robenga est-ce que vous allez libre bino te ça pas mis internet les lots bato Robenga bino pe boya Robenga biso te pona nini papa nous sommes des artistes vous avez na limite te contre ba limite ani pour ba monde ba collègue musu ba les ba journaliste F victime na kati ya mambo bomona ye nani aigle bomona ki ekuna to bomona ye nana ketchup bomona ye nani Marco 6 bomona ki la petite Fanalia to Malka bomona ye nani donc la pour nos agents sommes poussés donc la place est pour tout le monde on va contacter on a battu tout oui déjà président Patrick Bekam to sola kitoko président y a ba Spiritas héritier Watanabe Gogan Motona Tembe to sola kitoko Gez Mawete to sola na osala coup na événement
concert à Gaze Mawete à la Cigale. Non, Zala. Ozala. Oui, non, Zala. Ah, merci beaucoup, Jérémy. Je te dis déjà bon voyage. Merci. Ok, c'est bien. Donc, voilà. Allez, ça est fini pour aujourd'hui. Partagez massivement cette émission. Likez, mettez vos commentaires. Donc, allez, je vous dis bye bye. À la prochaine, Miro. Merci beaucoup à toi, Liader Amis, pour l'accompagnement, pour l'assistance. Merci beaucoup. Bienvenue, Yanga, Cheyson Zembele, JM Boda, Kaki Herba, 4 nationalités, Gino Sele, Hollandais Noir, Tadi R9. Depuis Dallas, Bambo Tebele, Oncle Chil, il y a Dar es Salaam, Bambo Tebele, voilà.